Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malougou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Malougou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Malougou. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour. Mbote mingi na mnesu teba ibolinga ka maman Eliane Nit. Pismino ba mbote. Ba ebwe ma vie pia barzenu, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Wabino maman Eliane, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asikola musabiso na mokolo ya lelo. Ndenge aloba toujours que kola kola mga eza habitude te tango nzambe apesi yo mpe mabomo ikoba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que l'or et l'argent lui appartient. Biso tozaka ka pona kopesa nzambe merci kozalaka reconnaissant na o ni surtout nzambe tata asela ka biso parce que ba o batiki biso moko ya lelo ba sepelaki te ba kene nzambe kande asepelaki azobana na ye mais biso ba oto tiket na bomo ezaka likambo ngolu ndenge fa mwa yemba eza likambo ngolu eza likambo ngolu na zingolu na miso ya nzambe na lo bakaso ko za mutakanda ko tala ngai te poko sepela na ona ngai te so po moni ko za fanatique révolté ko tala ngai te poko sepela na ona ngai te so ko moni ko za mutu ya keto ko tala ngai te poko sepela na ona ngai te so ko moni ke ozali moto ya motema bololo ko tala ngai te so ko za moto ya motema ko kauka ko tala ngai te so ko moni ke oza moto ya motema likundu ko tala ngai te poko sepela no yo na ngai te taka nde na boka litama ko tala ngai te poko sepela na yo na ngai te. Merci mingi na bino surtout bolinga maman Eliane Nitu na bino ba obo sepela na maman Eliane Nitu bino ba boza abonné na Eliane Nitu TV na benga ka bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Bino ba obo disposera tant na bino pona ko tala maman Eliane Nitu to pe pona ko yoka maman Eliane Nitu na pesi bino vraiment merci beaucoup na ba o nyoso boza ko partager ba émission na biso et puis na pesi merci be ba mbote na ba abonné ya sika o ba koti sika na Eliane Nitu TV parce que na moni ke boza ko baksema chaque jour nazo mona ba abonné boza ko baksema na kati ya chaîne na biso yango na bino et merci beaucoup yo aussi découvrir chaîne ya maman Eliane Nitu na ko senga na yo pe o partager ba émission ya maman Eliane Nitu po batu mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko kape ko yeba chaîne na biso awa to lobela kami du vrai du vécu du quotidien ya on est le na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV to solaka mingi makambo o etali famille to solaka makambo o etali mabala to solaka makambo o etali société ya on makambo o to solaka na chaîne na biso ya Eliane Nitu TV to sala pe ba émission culinaire soki ozana posa ya kosomba lopango na mboka ya Congo ko hésiter te okomona publicité moko elekaka awa na chaîne na ngai
na kombo ya Toronto City VIP de Maluku. Toronto City VIP de Maluku yango eza bongo déjà na mapango kuna na kati ya mboka ya Maluku. Ba mapango nyonso déjà cadastré soko za na posa otali tango publicité koleka wana okomona numéro mo ya 001 numéro wana ezali ya Papa Willy Mafula ya vanda kabongo na Canada. Soko bengi Papa Willy akopesa ba précision nyonso oza na posa kosomba lopango okosomba yango na maboko ya Papa Willy. Soko za na besoin ya kosala libala fête na yo eleka bien. Oza posa osa la fête moko eleka bien service traiteur la Providence ezali wana ya maman Elia Nitu 16 ans d'expérience donc soko du service traiteur la Providence yeba ete fête na yo kosala makitoko bato bakoya bakolia bakomela pe kitoko bakokende pe na sango ya kitoko ndenge ba mususu pe bakende na basango ya kitoko bakolia bakomela ntoka pa na biso awa nyonso ezalaka bien mais toute fois na bakake même ceux qui na koka ko sepelisa bino à 100% mais 90% bokozala ya kosepela po mutu na mutu na musala na ye musala ya makusa ezande musala ya maman Eliane Nitu. Donc comment la publicité ezoleka wana numéro na nga ya téléphone yango wana eza wana ka numéro na ka moko peu importe mboka yo zali soko benga na numéro na WhatsApp okozwa ngai. Alors lelo toko solo la boye na kanisi mikolo bomoni to solo li mingi ba makambo zeleka sur la toile tozo solo la lelo makambo o to bengi ba vacances na ndako ya batu na uta ko sala émission moko botalaki ya vacances na bandako ya batu soki oke na ndako ya batu oke na vacances na bana ndeko akendeki na ndako ya moninga na bana 6 ndenge elekela kepa na bango na monaki na ebise kebini tekena tanga les 5 premiers commentaires so ngo cha commentaire parmi les 5 premiers commentaires ya mona na tanga ka oye yaka na sima na tanga ka lisusu te baba betela nga lisolo mais ko tanga boye na tanga soute na tanga ka les 5 premiers commentaires ba commentaires ezala kana ebele na ba na commentaire bo discuter entre vous bino na bino ba commentaire bo sa nini bo discuter na ba commentaire ceux qui oyo che moninga ya che bino na bino bo tala na ba commentaire oyo boza ko changa na taka les 5 premiers commentaires le reste na tala kangoti mutu moko akomela ki ngai akomela commentaire ke bino boza ko kabola ba famille ya batu pona nini bolingi batu bakende na ba vacances e pa ya baninga ti yango na ngina yebisa na ndeko wana ko kende vacances e pa ya baninga eza mabete eza malamu kokende vacances okende yo moko atana mwana moko wana eza malamu parce que boyebi ke conjoncture actuelle eza facilité bino moko o to vanda kamino mboka poto boyebi ke depuis Covid et salama après Covid biloko nyo surtout emata biloko ekoma cher oya yebi yango te nani baguette o to bandeki ko somba na ba centime lelo baguette comme na ba 1,20 lipa moko. Boyebi pe bien que ana poto toza ba smikar. Ba salaire na biso eyebana. Mutu tango azozo salaire na ye ayebi ke na kofuta ndako autant, na kofuta téléphone nanga, na kofuta courant, na kotia carburant nanga pona continuer ko kende musala. Mbonga ko sakana nango ezalaka vraiment mingi ti. Ceux qui mutanga sakana amisala plaisir ba bengi yango serrer ceinture, okomona mutu fa serrer ceinture pour akokani ni ko se faire plaisir. Alors, sikoyo ceux qui yoke pas moninga na bana 5 bana 6 opesi eloko moko te omoni te ko bakisala moninga pasi po oya déjà za calculer yé pas na ba oya yé bana omoni te ko kuita na budget ya mutu asala sko ba dépense oyo ye akanela kite yo zunda kuna yo okangi congélateur na yo otiki yango na biloko frigo na yo otiki na biloko ozibana na yo 6 ozibana na yo 5 ozibana na yo 4 ozibana na yo 3 okende kosilisa congélateur ya moninga soko keye pa ya moninga okoki kosala geste omoni ke tango kome pa moninga obimisi 200 € 300 € biki na vanda 2 semaines 3 semaines obi ngana ko bimate oké pe ko sa ba course o cheli boko na poche bi mama ba kiso somba ta mai muto boya ka mbongo azate soko bisi moninga zo oyo bakisa o somba ta mai akoboya te akozwa po ye moko déjà tango yo so ye na ba nebele na motema bi oyo charge telinga charge motema nzamba bomba yango to mona ka motema te tango toza koloba to vandi pe na mboka ya mindele il faut to s'intégrer okomona te mondela kanga bana na 5 bana na 6 bana na 4 akene na ndako moninga ki vacances te vacances bakendaka bongo te vacances soko na ndako no liaka pondu na ndako no liaka matembele liaka bite kute ko liaka soso tango kende pe vacances pa ndeko no ko liaka biloko wana
opesi pe moninga musala ya kolamba tout le jour ok za vacances yepe il faut apema vacances il faut kende kovanda esika mosusu balambelaka bino obimina bana bokoti na restaurant bolie bozongi bobimbo tamboli voilà wana ezeki mwa réponse ya kopesa ndeko to s'intégrer ndenge to ya na mboka mundele to s'intégrer pe na makambo oyo etali vacances mundele abongisaka déjà vacances 2 ans ayebi ke nane oyo na kokende na mboka boye nane oyo na kokende na mboka biso pe to s'intégrer okuti mboka baza kobina lokolo moko yo pe landa kotikala eza mabe landa ndenge baza kobinela lokolo ya mboka wana soki eza likambo ya malamu tokosola makambo ya ba vacances oyo elukeli pe batu makambo ebele eza na ndeko oyo ayebisinga bi mama Elia Nitu ngana zo sepela ndenge bozo sala ba émission sur les vacances ya kokendaka na bandako ya batu ngana zo problème na ndako na nga ya lipala pona likambo oyo etali vacances likambo etali vacances ndeko na biso azoki problème ndenge nini ndeko na biso alobi ke nazoki problème boye mama Elia Nitu alobi toza na Belgique awa na mobali na ngai na kati ya ndako biso mibale mwasi na mobali na kati ya ndako toza na mwana moko. Alors mwana akendaka classe ngana akendaka musala mingi ba papa ya Belgique bokolimbisa ndenge na yoki sango balobi ke ba papa ya Belgique mingi basala ate mingi bakendaka musala te il paraît que basi kuna basalaka mingi koleka mibali ndenge mama o ayebisinga abi mibali basalaka mingi lokwa basi te basi nde basalaka mingi koleka mibali. Alors ezalaki ke bayambaki mopaya na kati ya ndako na bango ava bayamba mopaya na kati na ndako na bango mobali akendeki na mboka Congo tango mobali akendeki mboka Congo azongi na poto azongi na poto bavandi na mwasi basololi ya bisi mwasi na yeke ndenge naza awa eza na mwana mama leki na biso akouta Congo akoya mwa muke awa epa na biso na vacances tango akoya na vacances awa pa na biso akoya penza vacances te mais akoya po avanda awa na mboka Belgique. Alors tokoyamba na ndaku soki toyambie na ndaku sima tokokende kotika to sela ye ba démarche ndenge ezala kaka pona kobokisa ye ngunda ndenge ka to mesana koya kokosa makambo na mboka na biso pourtant to utaka mboka pe toyaka na biso na lokuta toyaka na biso mingi na kokosa na ninga ngunda ezala ba pasteur ezala ba évêque ezala ba évangile ezala bandani moto ayi pe na bosolo awa azana ete toya biso na makambo na biso ya lokuta ya basali biso boye bazongisi biso basali biso boye mais le col eza déjà ba corps moko esalama ke exil ezalaka eza normal parce que même la Bible to monaka pe nani nana kenaka na exil ezaka nani na exil pesa na Bible pe bato bakendaka pe na exil ya bazali na bosani soki bakomona bango ye nako yebisa bino ondi Abraham akendaka pe na Sarah awangani abika za mwasi na eta za ndeko na ye ah oui hein. Ah oui, c'est ça. Hein? Abiki aza mwasi na eta za ndeko na eza ni exil te place banda ko kende na bosa ni mwa muke. Ndeko na biso mwasi alobi na ke mama Nitu na yambi semeki na ndako ko oui semeki penza ya solo. Mwana ya mama leki ya mobali nanga. Ya lokuta te. Mwana ya mama leki na ye propre. Mwana ya mama leki na ye propre. Mwana mama leki propre bayambie na ndako siko mwana mama leki wana ndenge bayambaki na ndako ndenge awutaki Kishasa yaki parce que tant mobali akende Kishasa tango azongaki pona kosola na mwasi ke ndenge tozawa tokoyamba kuzina nga koya akovanda muke na biso apo tosele makambo ya kobokisa yeto kendo kosaka ndenge tokosaka problème ezata za mwana mama leki bayambi mwana mama leki na ndako mwana mama leki tango aye na zemi abi mwana mama leki aye na zemi ba zemi moko zemi ese monani ba zemi moko ya ba 5 mois zemi ese monana ki déjà zemi ese bimi bayambi ye aye na ndako aye na zemi ye ba moni mwana mama leki ya uti Congo aye azana zemi na ye azana zemi loko azana zemi seka tiki mobali na ye na Congo nenga ye na zemi na ye boye atiki mobali na Congo ye na zemi problème ezate aza semeki na ye bayambi ye ayambi semeki ne malamu na kati ya ndako bavandi eza bien ndeko ya mwasi alobi ye akendaka musala ya butu musala butu asaka na hôpital akendaka musala butu
mobali atikalaka na ndako na ndeko ne ya mwasi tikalaka na cousine na ndako. Est-ce que soki mobali atikali na cousine na ndako okokoza makanisa mabe, okokoza makanisa mabe te po azande kwa mobali na yo aza cousine eloko te o elote eloko moko te. Mwana pe azalaka baza pe na mwana za mwana bango alobi à l'époque mwana azalaka na 7 ans. Alors abi maman Eliane ndenge na kendaka musala na tikaka bango na ndako problème mo ezalaka te. Zemi ekokisi 6 mois. Zemi ekokisi 7 mois. Jour mususu mama nitu na ke musala okoma na komi na musala na yoki bien te. Tango na yoki bien te na sengi na ba supérieur na nga na lobi en tout cas na yoki malamu te na moni fona zonga ndako po na yoki vraiment bien te na zonga. Abi mama Eliane bapesinga permission ya kozonga ndako wana Zemi ese kokisi 7 mois bapesinga permission ya kozonga na zongi ndako. Tango na zongi ndako na gare mutuka na ngai na koti na fungoli ndako kana ba teni na ngani na lataki na musala na longola ki kutute na zongi ndako na fungoli porte na koti na ndako na fungoli na chambre mwana na tali mwana na moni mwana aza ya kolala. Sikoyo na yebite esprit nini ekotela kinga elobi na kene nanu kotala seme ki pe na et pourtant na sala kangote ke ona yana soto za na biso ninge za na moyi to 20 to soli moyi na moyi na kota na de temps en temps soto solo kwa za Zemi so za chambre na koti to solo mo mukende za la kaka na bimi ka bongo mama Eliane nitu mukolango na koti na chambre na kuti mobali nanga likolo ya Zemi ya cousine na ye na kuti bango penza en pleine action ya mwasi na mobali na kuti bango en pleine action ya mwasi na mobali na gangi Jean-Pierre yo yebika moyibi bakangi ye. Jean-Pierre abimi na nzoto ya mwasi afukami te limbisa mama limbisa Nathalie semeki mabi tango ngana kendaka feti ndele karaboye awa mama Eliane tension matanga sur place tension matanga mama nitu na sala tension sur place abengelanga ambulance eko zwa ngai baminga na hôpital tension emati tension bagarda kinga na hôpital lobi na ngona bimi na zongi na ndako mobala fukami osenga bolimbisi limbisa ngai na yebite eloko nini ezwaki nga mama na yebite nini esalisaki nga siko tango na zongi lobi nango wana na kuti semeki aza lisusu te asa bimisi ye na biloko na ye asa kei afukami asengi bolimba maki nakomaki lokola baba tia zoloba nga na kokoloba te nazokoka te nakomaki baba mama nitu malobe kimi nga na monoko nakomi baba nakoka koloba te po ezaki choc nazokoka pe kobenga mutu te na benga mutu ke tala situation na kutia nakoka pe te na benga mutu na expliquer ye tala situation na kutia awa ke na kuti Jean-Pierre likolo ya ndeko ne ya mwasi Zemi ya 7 mois Jean-Pierre amateli Zemi ya 7 mois cousine na ye Jean-Pierre amateli cousine
nazemi ya 7 mois. Abi ekomi singa baba mama ni tunoko koloba te. Nazo koka koloba te. Nazo choc. Nazo choc. Maman tu nasala une semaine à bimisara loba na munoko nanga te. Nakokaka koloba te. Nakokaka te. Chaque jour akomaka kofukama. Nasala une semaine to solo li likambo ngote. Ya fukama akaka senga aka pardon. Menga maloba na munoko. Eyobi mate. Malobe kimanga na munoko mama Eliane. Shoko na kuta na nguki msenga baba. Mama nitu. Naloba na mutu te. Na vanda ndenge wana leka mwana kati ya motema nanga. Na benga famille te. Papa te. Mama te. Noko eloko te. Na benga mutu te. Na vanda na ngona kati na ngai. Na yebisa na mutu te. Na vanda nango. Maloba pe ezongi. Na solo la kango peti. Na siliki peti. Yo sala eloko te mama. Na tala ke kaka boy. Akoma kofukama chaque jour. Chaque jour. Kofukama. Kosenga pardon. Na tala ke kaka na miso. Zemi ya 7 mois. Et si ka belle-sœur a kendaka, belle-sœur a bota mwana. Abota mwana. Mais mwana botaka ya malamu te. Mwana ya mutu ebeba. Abotaka mwana malamu te. Tolo mwana ninga lingala kizengi. Bolimbisa. Baterma na bisa lingala yango wana. Abota kizengi. Na tulibongo siko zemi. Ezalaki ya mobali na yo. To amatele eka apamba. Non. Ezalaki zemi ya mobali na yo. Amatele eka apamba te. Ezalaki penza zemi ya mobali na ye. Botala makambo oyo. Esala makana mokili. Ndenga kendaka Kishasa. Asala bêtise. Asala bêtise na cousine na ye. Mwana ya mama leki. Basala bêtise. Basala bêtise. Azwa zemi. Balongola zemi te. Ye moko bingise na poto. Aya poto. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service. Et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.
cadre que ce qui moi ça na zemi nenga koma ki na zemi ndenge wana babongisa makambo ya mikanda ekende noki nenga kozala na mwana me babomba ka sekele ke basala nini babota bango mibale. Ke babota bango mibale. Sikoyo bota pinisha nzambe. Cousin na cousine, baboti mwana, me baboti kizengi. Pona nini? Makila moko. Bosangisi makila moko. Zemi oyo ekoteli wapi? Na Kinshasa. Ba mibali tango bakenda ya Kinshasa bandeko. Bavana na ba flat. Eza bandeko pe ya basi o baza kotinda baleki na bango to bayaya mingi za bato batinda baleki batinda bayaya te kendo tikela mobali nanga biloko ya kolia. Est-ce que boyebi ke mibali ebele na ko kende bakenda ko tikela bango biloko ya kolia na basemeki na bango mingi bapesa basemeki na bango bazemi o pe bapesa basemeki bazemi te me bapena bandeko ya basi na bango po bazo kende ko tikela bango biloko ya kolia na ba flat boyebi esalama mingi. Sikoyo oyo mwana ya mama leki mobali avoué pa ya mwasi na ya lobi na sala bêtise na ebite loko nini sala kingai mukolo ngo ndenge ndeko ayaka ndenge se retrouva na ye na mbeto na ebite loko nini sala kinga na ebite nini kotela kinga na ebite nini kotela ki poto se retrouver na situation otokoelaki. Sikoyo tanga koma kipe na zemi alabi na ngaya kolongola zemi te akoya kokufa pamba akokolongola zemi te totali peke muta koyeba na ye te me tobosana kike nzambe oya monaka amonaki biso. Donc mobali muta bengisa ki cousine na poto abisa ki deja mwasi ki cousine avanda awa anatanda to sa nini tokendo bwa kisaye nzoka nda vandise po abokola nini abokola zemi. Depuis yaki wana babwa kisake na ndo bazaki na kovanda me mukolo ndeko mwasi akangaki mobali na ili kula zemi nde mukolo mobali abimisaka na ndako akende koluka siko kusana nini kubwa kisaye tanga boti mwana kizengi mwana ya malamu te ye moko kati na ye ndeko ya mwasi kati na boyebi ke biso bato mokito koma oluka nzambe mingi tango tokoma na pasi mingi tango tozanga na bisengo tozanga malamu toluka nzambe te mais tokoma na pasi ndeza ba oyo tokoma koluka nzambe ko na olukelo nya nzambe na oluka nzambe lokola ya bota ki mwana ya malamu te lokola ya bota ki mwana ya kizengi talo boti mwana liboso mwana za kizengi ninga bota ki bongo akomi siko kolukelo ya nzambe amungo kene na basala nzambe akende kosambela aboti mwana kizengi akeya sali pe tubela cure d'âme bobi l'église évangélique ninga zalaka ungo bota maesika faut la cure d'âme on a sala ki ayebisi pe na pasteur ke mwana o na boti na cousin na ngai na boti mwana o na cousin na nga pasteur a obligé ki alobi eloko esalami ke na kati ya ndako ya ndeko na yo mwasi na ya kuti bino il faut que ndeko senga mwasi wana pardon na vie soko sali mabe o sali mutu mabe koloba te ke na sengi pardon pa nzambe alimbisinga te nzambe alimbisaka bongo te soko sali mutu mabe il faut yo o senga pardon epa ya mutu le concerné mutu yo sali mabe yendo ko senga ye pardon soki alimbiso nzamba likolo pe akolimbisa yo yango bomoi na kati ya bible ezoba na biso ke soko oza na problème na ndeko oza na problème na moninga kotia ata mabonza te offrande kotia te
koche mabonza te po nzambe mabonza na yo akondima yango te. Pourquoi? Po nzambe atalaka na kati ya motema. Mabonza oyo bakenda koche na église avant même obima na ndako na opo ki église, il faut sambela na ndako o préparer pe offrande na yo. O chango na enveloppe. Mais jusqu'au temps on prépare offrande na enveloppe, ozo prépare offrande. Ozana kanda. Ozana binimi. Nzambe akozwa te ato ozo tia ozo pesa ndenge ni nzambe akozwa mabonza na yo te. Po Bible na biso nzambe alors ka prière bata masumu te. Voilà pourquoi tant to sambelaka to sengaka bolimbisi ya masumu. Pasteur ayebisi alobi il faut que ndeko senga bolimbisi pa ya mwasi ya ndeko na yo. Il faut osenga ye pardon. Mwasi na bisinga maman Eliane likambo yo na yebisaka na mutu te. Na ndenge na solaka na mobali. Na ndenge mwasi na kendaka. Na tikala ko yebisa na mutu te, mais nazo ka décision ya koboya mobali. Na boya dans kati ya motema. Nzoto na ngana pesa kasusu te. Na lamba kate. Na sala keloko te. Na kendaka musala na zongaka. Na tortira ki ndenge wana. Na kendaka musala na zongaka. Na lamba kate. Na pesa kenzoto te. Na lobisaka epete. Na swani sa epete keto swana. Na tortira ka ndenge wana. Na tortira ka moralement. Lobisaka ete. Pesa kenzoto te. Na solisa kete. Eloko moko te. Na lamba ka biloko mwana linga na lie. Pesa kelo ye moko mobali. Akoka te. Akanga biloko ne moko asima nzela akenda. Skoko kenda ki. Tango akei. Ye mwa bandi koyebisa bato. Ngai na mwasi na nga tokabwana. Mmele tokabwana ya bote kenalo bakenda boyo. Na ba act. Na boya ka ndenge wana. Na muna ka enkele. Na boya ka ebongo. Siko ye moko mutakomi koyebisa ka bato ngai to boyana. Ngai to boyana. Umota simiki na musu nini ya champion abiki abima na ndako boboyana. Bon? Ayibuso ka bima ndako to boyana, il faut tout na ye. Tout na ye to boyana pona nini? Ayi mama ni tunayebisa mutu na munoko teke to boyana. Ba geste ba acte ona mande ko poser. Abima na ndako akenda. Ye moko abima kenda. Siko so bisika bato to boyana. Soka mutatu ninga na bite botu na ye to boyana pona nini? Kasi yebisa siko bato boboyana pona nini? Soka mutabi boboyana yeso abi mama to boyana ndenge wana. Boboyana pona nini? Te botu na ye to boyana mama nito. Na kanga motema na boya ko yebisa mutu. Ndenge na kutela kabango na boya. Mwasi kota kenda ndenge kizengi na yepa bota ki pasteur abise faut kina kosenga mwasi wana pardon. Avant seko na ndako na ye olie omeli ozuize mi mobile en tout cas il faut que de kosenga bolembisi. Abina kokate pasteur abina ko accompagner yo. Ngala okende kotika yo. Pasteur abenga ndeko wana mwasi. Abi mama nazo komona yo mokolimbisa ngala ko yana mutu. Pardon. Ofungolela biso ndako. Pardon mama. Pasteur. Abonde abi pardon mama ofungolela biso ndako na ko yana mutu. Tokoza mibale. Na sengi na obo limbisi oyamba biso. Pasteur aye. Na mwana mwasi wana. Abi akokai ko ya ye moko te. Ya wana yo ko accompagner ko senga o pardon. Na likambo yo esalama oyo mona. Afukami asengi pardon. Limbisa ngai. Limbisa ngai soki na komaki na niveau wana eza faute na ngai te. Soki na komaki na niveau ya kopesa nzoto pa ndeko na ngai ya mobali faute na ngai te. Ndeko na ngai ya mobali ye mutu força ka ngai. Na kendaka kotala ye pa ya bandaka kovanda na flat. Na kelelo na ke kotala ye na zongi lobi na ngai bisinga ke lambela ngai biloko ya kotikela ngai. Nabi okay apati susi na kolamba biloko. Na lamba biloko na kenda kotikele biloko ya kolia. Tango na ke kotikele biloko ya kolia abi na nga mata poto na kenda kotale boyebi flat kaleka chambre kaka. Azaka ona flat ezaka chambre kaka moko studio. Abi siye e mata bona ole na reception
mata na biloko. Abina mati na biloko. Tangu na mati na biloko, iye azalaki na kati ya douche, abimi, mais alataki sengle na pantalon. Tango nga na koti, fungola linga porte na koti, akangi porte na fungola. Tango akangi porte na fungola, tovandi, tobandi ko solola, ya nga na kei, ok, ndeni, yoda monio, antoko kole, bote, abandi ko simba ngai. Na yebite faiblesse pe kota kinga, na banina noa na ngite, tango ba na lingite bo na lingite boye, yaya achanga na mbetu. Tango yaya achanga na mbetu, na koki koloba na ba vrai sens du mot, na koki koloba ke yaya aviola kinga. Parce que nde to salaka, ezaka consentiment te ke nga na lingaki ye, to zalaki mwasi na mobali. Yaya muta força kanga. Mobali na za mwasi, ya forcé nga asali alongoli nga babilamba ya asali, ce n'est pas que tozaki na bolingo ya ki mwasi na mobali ke tolinganaki tokomi na niveau ya kosala amour, ke tozaki na bolingo tolinga tokomi na niveau ya kosala amour, ce n'était pas comme ça. Na kokoba yaya força kanga ko forcer nde boyo tosala kana yaya maambo salité. Quand tosali maambo salité, na ko se retrouver na zemi na yebisi ya na kolongola ngote. Ya lobi longanga bite na kolongola te. Na kokufa nde toyokanaka ke bon, lokolo kolongola ngote, na komema yo na poto, na kobengisa yo na poto, soko ye ovanda muke na ndako, mais na ndako kuna zemi eza ya ngai te, eza ya mobali no uti na Kinshasa. Après na okende kotiko ndenge babwakaka. Okende kobwaka. Mwana wana yo moko koyeba ndenge ni okosala na ye lokola yo obokolongola zemi. Na biseke na kolongola te. Lokola biseke na kolongola te na kobanga chantage na nga wana pe, yango esalaki kame manga na poto. Yango na yaki. Na sengi bolimbisi. Na kushaki na nga na yate po na lingaki to kush non. Yaya força kingai. Zemi pe kota rate zemi ekoti. Ndongo yako kuta sou bêtise o na kati ya ndako. Donc ebandela histoire yango wana. Ya lobi, naza na problème te. Nalimbisa yo. Nalimbisa ya na yo. Soki bino boko betaka masolo ya zemi na bino bobe, nga na beta mona mutu te. Kaka nde yo ke kobisa pasteur na bino bo. Ngai na yebisa na mutu te ke bino mibale bosani bobota na lobango te. Ya na yo soki pe mobali na yo akenda. Kende ko lande bisika oyo ye akenda. Mwana mwasi wana. Pasteur abi mama limbisa. Basali prière abi a limbisi. Kota kenda. Azwa mobali. Abala. Tilelo. Abota mwana mususu te. Aka na mwana na kizengi. Wabota kana cousin na ye. Azaka kana mwana oyo. Ya maladi. So na loba kizengi. Bozo ngona nenga mabete. Lingala ezalaka bongo to baka na lingala. To baka kizengi. To baka kisimbi. Nde to lobaka. Poso to komi na nenga poto. To komi o mongol. To komi o. Suki. Babi yango trezomi. Suki ventable mwa bongo. Me to lobi na nenga lingala. Kizengi. Banda abota kizengi. Mwana na sala keboy. Asala keboy. Pasi ya ndenge wana nyokola ka mama. Mwana mutu malamu te. Libala esika babala ke ekufaki. Tilelo. Atikala ye moko na kobokola mwana wana azwi mabota mususu te. Mabota mususu eyete. Aka na mwana ya bota na ndeko na ye. Na tuneli abi mama. Ndenge kaka na boya kaiwana. Abi na za mutu mwana motema makasi mama nitu. Na betela mutu lisolo te. Na beta te. O mama nanga na loba te. O mama na bango na loba te. Na ndenge ba mama bakufa. Bakota na sama bele. Na lobela bango te. Na boya ka. Kokabola fami. Na tikaka oyo. Na ni kumba na ye. Bakoma utunanga. Boka mwana na mobali pwani nga bi aye bisabino. Aloba na bino na boya kakoloba. Na komaka baba tangu na kutaka bango. Voilà. Alobiki banda wana na yamba kasusu
mutu na ndako na ngai te ezala oza ndeko ya kote na nga ezala oza ndeko ya kote ya mobali oyo naza na esika mpo ye wana tokabwana nazwa mobali mosusu mobali na nga navandisaki na obi omoni na ndako na nga awa ndeko na yo te akolala awa ata mokolo moko amweka aza mwa mobali ndeko na nga akolala awa ata mokolo moko te lobaka aza ya mobali me ya mwasi te parce que libala na nga ya liboso ebebaka mpona kutaka mobali na nga likolo ya zemi ya ndeko ne ya mwasi nazwa décision ndako na ngai nakoki koyamba ni ndeko mobali alalawa ni ndeko na nga alalawa po nakoma nabelaka tension ndenge ka mobali libala ndako na nga ndenge akenda libela zonga nazongisa eti alors na rejoindre bino kaka na ba émission boza kosalaki pendant les vacances makambo ebele esalamaka na bandako ya bato abitala exemple oyo lobaki akuti mwasi ya bato aza veuve ye azolata bamayo de corps alata bakilote na ndako ya bato mwasi oyo aza na mobali te mwasi akufeli mobali na ye aa na pasi ya mobali yo ye na mwasi na yo boza na kati ya ndako moninga bozosangisa nzoto ozolata bamayo de okomi lokola kolo ndako manque de manière voilà bocha ba commentaire bino moko bosola na ba commentaire nde bo mesana ko solola nga nataka les 5 premiers oye elira nsima nataka le sauter pona lelo to suki wana merci beaucoup toi Sakidila Matondo, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ni benshine bana betu bonne journée boka mataba bisous bye bye.